abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut et bienvenue dans votre émission Vérité en face Nakati ya chaîne Abino La Voix du Peuple. Une émission qui aujourd'hui est sunga mabote belé na bao bayaka sur place na bao babenga biso bazara musika ya mboka. Aujourd'hui tous ces gens reçoivent apport tout soutien spirituel dans le domaine ébélé. Comme je l'ai toujours dit, c'est une émission où nous évangélisons, où nous amenons les gens dans Nzela et Malamu. C'est pourquoi nous disons merci à Bandeko tout oyo bozo continuer toujours couper sa attention moko particulière dans le programme Automela Bino Vérité en face à la chaîne La Voix du Peuple. Mais comme je l'ai toujours dit, la seule manière de soutenir l'émission na biso oyo, ezali neka ozota la wana soko s'abonner na se ozomona batie bakomi s'abonner en rouge ou s'abonner OK na mopanzi place bakomi batie aimer j'aime na j'aime pas na je n'aime pas ou cliquer quand na j'aime wana ou poser les biso commentaires pour nous dire à combien au sepeli na émission oyo et puis au partager yango pour que ndeko mususu aza musika monango. C'est comme ça que vous pouvez soutenir cette émission Vérité en face oyo lelo ezako sunga mabota ebele. On se retrouve juste après cet élément pour que to évoluer na émission na biso. Pour bien passer vos séjours à Wanakati ya Congo et particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse mo ya kitoko ya ndako ya kitoko pour ils répondre na ba confort et na ba qualité nyonso. Ils sont tous se souvenir na Flat Hotel Tenazia où ils sont situés sur l'avenue Kalemele Médessa 56 na commune ya Lingwala. Vous avez apprécié votre rebelle pour bien pour apprécier niveau il y a qualité et confort ils a mais au Sénégal le moment pour na prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda spécial promo. Une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Réutimement pour ça là, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Tunisate, au Benakana numéro de Tchénassé, appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vos camps. Appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort du Lozu Congo et Bazobe Mona Congo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez une raison de penser dans la halle. Et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu, non aussi la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, tout peut s'abonner au prix et puis n'hésitez pas, faites vite parce que en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a des occasions, vous êtes déjà dans le programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau et dans tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro, tout peut savoir prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko, Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Kindaka, Mezara, Oekishasa, moi, Ozobino, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout continent Nakati. Il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passez vraiment en vacances au Litoko. Et le message spécial, tout ça, il y a promotion, promotion, une réduction à 50%. Oui, bah, puis il y a 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé
pour spécial promo et bandi neka autant la publicité au lelo. Dis-toi que promotion peut bandi lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo nous tous autant là on a besoin de passer un moment bien à Kinshasa dans l'hôtel il y a bien où on se retrouver ah on a pris à mon quai mais confort et bien. Ah une précision. Nous avons 3 formats à la flat hôtel Tenazia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la 4 chambre, il y a salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, format, et puis chambre, couleur, nous avons un panneau, nous avons la salle de bain, puis nous avons la chambre et puis cuisine puis ezali et puis troisième format tout ça il y a 3 chambres salon cuisine salle de bain et ça vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là on a bien spécial pour nous réduction spéciale à 50%. Donc bon au foot à réduire en haut à 50%. Donc c'est une opportunité pour nous autres à appeler à ce numéro de TNC pour réserver déjà à l'avance parce que prix je répète bien prix haut tu es confort nous sur mon lit sur la émission prix en tout cas quand si vous réserver maman donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées donc sur au béni en retard que vous ça la maladie vous ça raté vous bien déjà si vous bien vous ya magira après ça nous va détail nous sur bazar et puis nous to bossa pété balcon ezali au place pour vous on peut mais déjà à l'intérieur il y a tout courant permanent maya moto ezali cuisine équipée. Tout est là pour que vous passiez à séjour bien à la 4 hôtel Tenazia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele numéro 256 la commune de Lingwala. Non loin il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin PDK va côté RTNC donc tout est sécurisé pour que vous passiez à séjour dans ma lame. Conseil na opesa bino batero vous allez banda soza na pour passer à séjour bien nanda kwa kitoko noko loka vous apuna na poto. Adresse Zakamoko, avenue Kalemele, 257, flat hôtel Tenazia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon beau, vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, route à Libanda, vous allez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, flat hôtel Tenazia, Boya, Obenga Belé, vous allez servir. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme je venais de le dire tout à l'heure, que l'émission Nabiso et Alelo, ils allaient émission Batumingi ba mekaki ko komela biso na ba message inbox pour na kolokaoye ba suite ya ndona biso Sharufa oyo ayeko découvrir que Mama Kulutu. Bon comme yemo razo benga Kulutu, Mama Kulutu oyo ya kanisaka Nzoka ya zakane maman aboutier que a commetté qui infidélité na libala et il s'est fait que mobali comme azagi na Kinshasa ya tikali kozwaze misima ya mobali ne moko ya kala bakutana kina ye ayeko de donner biloko na ye na niveau port kuna Sharufa ayeko découvrir que yenda zali fruit ya infidélité wana biso sto moni nini makambolekaki nini Sharufa asila kibongo ko kwea. Il y a des gens même qui m'ont appelé pour n'envoyer Etanaye. Comme j'avais répondu dans Batu inbox, là je l'ai dit tout que ils ont juste malaise, automatisé qui juste après les tokata et caméra. Comme on vous dit toujours que nous avons toujours équipe ya bateau bazarana pour Hollande là, ils ont un malaise il y a quoi apprendre des nouvelles wana automatisé qui est mais les loto y est parce que il faut aussi ça problème en haut. Il y a une chose où on a penato retenir on a vérité en face tu as raté pour la vérité et puis tu vas panza non nous on vient ici pour aider les gens pour que ceux qui vérité bimi à la fin tu restaurer tout on a deux étapes dans une étape il y a vérité bima et puis dans une étape il y a réconciliation et aujourd'hui nous voulons un peu
travailler sur cet aspect de réconciliation, voir à quelle mesure nous pouvons réunir la famille pour que Makambo continue malam. Merci beaucoup à l'équipe technique, par où c'est ça, Daryl, Bo, rafraîchir le sous mémoire, mouké, na épisode d'autres qui a souka pour que tout le monde soit au même niveau et à diapason pour voir les bannes sur la lélo. Merci. Kamba vérité moi kamba vérité moi ni moi papa na koyoka te na koyoka te papa na koyoka te dikamo ni ba belenga a mama yoka na koyoka te na koyoka te abi ya belenga ngana ni likamute yo belenga likamni likamni ya belenga a bena loba ngani to ba vérité to ba vérité moi na zokufa to ba vérité Bienvenue à Kinshasa. Merci à l'équipe technique Nabiso pour Moussala Borosala et merci à Bandeko Tout. Vous êtes toujours là scotché devant vos postes de téléviseurs pour suivre ce programme Vérité en face. Mais tout est quoi nous savons que le lot est potoloka na niveau ni toro le suisse problème oyo. C'est vrai que c'était pas facile pour nous de faire revenir plutôt papa Nabiso na plateau. Surtout que la situation est un peu moins pas si mal. Comme on a l'habitude de le faire, on a quand même réussi à convaincre Aya Awa. Surtout que les Camerounais peuvent banner Awa. Il fallait plus bonjour papa. Bonjour. Ce jour-là, je pense que la réaction à Yoné Zalaki, c'était, on vous a compris, vous avez vraiment compris que, humainement parlant, qu'apprendre le Kamabongo, c'est pas facile. Mais après tout ce que vous avez appris, au Koïb Sabissoni, peut-être trop te jour. Merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Vraiment, il y a une attitude nazari dans mon coloana. Vraiment, nazari décide vraiment ma casse. Parce que les Camboya boye ça très facilité pour oui ma kamama bala vraiment les rapaces. Nga nazana mobembo. Ndi nazo voyager. Mais nasima moi si ouais oui ba vérité moko oui ba quitter au kana qui pété que moi si nasima bota nasi ata yo moko ko sala yo moko yebi le problème ndenge zala mais tala na vion na commune ngo na ki boyete quand même na ki mutu moko grand homme na ki grand homme mais tala position na commune ngo eza position moko donc comme si mutu moko boye soki na ko benga sopi ndeni Moussala ils a rajouté Moussala c'est Koufi Moussala Koufi ti jusqu'aujourd'hui na j'ai batté juste zanine Moussala na ngai Koufi là qui na sens nini mais na ko yiba vérité OK moi ça zo déconner na donc pour yo ce qui vit na yo comme moi malamu mingi te za ah oui, moi ça que bien ceux qui n'ont ceux qui moi ça tambola bien tout mon bal tambola bien te ndako zalaka mobulu ndako zalaka mobulu mais question moto ngai to ba to souper ba mega pour retourner moi si vous avez une invitation na Moussala na Kinshasa moi ça tira likuna mais na tanyo so wana yo zagi na invitation bandoko ya tata moi une semaine moi 3 jours ya otala moi si poneni moi si 9 mois pena zemi yo tika liko moi si tout donc azoli kutu dans nazoli bise que non fallait na ya ata moi 2 jours pour 3 jours pour bena bengisa ya moi ça zo boya ko wa yeba ki vérité na e ando boya ya Kinshasa ah oui aboya ki azo boya ki non maman yaka pour talaka isika talaka bisika mibali bazalaka na Moussala pour maman zalaka moi pembeni pour na kolia ta moi sauce ya maman mais maman donc talaka mobulu
Ote papa yo zalaka kuna. Moi ça va micro s'il vous plaît. Zalaka kuna boy tout ça boy na boy. Alors donc non surtout na comprendre que non il y a qui ba raison ba ndoko zo pona que a déconner na sima. Et c'est vrai to comprendre yo. Mais question monsieur peut tonga tout na mukie na ndenge bozali ko fanda otikala pata ko suspecter que likamo bano s'est passé derrière quand on a eu que existence ya mutu boye mwana botamiti akomi na ba 25 ans bon papa je ignorer totalement bon pour ndenge tozaki na mwasi nanga vraiment tozaki ne malamu mais des déplacements nanga disons ba déplacement nanga donc dîner ko comprendre que non moi si il y a quelque chose parce que tant on a zo bengi ça y donc azo ko nile kaka ba appel nanga et jusque là c'est quelque chose qui s'est passé depuis Kala ni t'étais que to comme a na isika oyo to ceux qui penza babenga ki mobali ya bête na yote de to bara mbanda na yo mais di kambo pelingi bana peut-être leloté surtout comme na niveau ye baneza parce que mbanda na yo atika kibiso c'est comme ça mais ce qui parce que talana ndi na zabu nano musala pe kufi bisika na zalaki nazali sous esika wana te na komi même voir na maluka ko no kofutela na banda ko moko kutu na yebaki yango te hein on a cause na makamba ya mwasi nanga soki pe mama leki pete to mwasi mobali ya mama leki pete akufa te mbele pe linga yeba na pete ngeza la ka caché mais grâce ya mobali ya mama leki na ya mwasi leki nanga ndenge ko kufa mwana ndio ko yeba ke ndaku wana ndi tango ba yiko teka ndaku mwana yiko reconnaître que mbongo wana ba pesi eza insuffisant ndi mwana ko déclarer ne ba nyonso te ko bima ce que décision les années na nyonso na par rapport ya moi sinayo ah vraiment il y a pas moyen azaka na position na c'est-à-dire à quoi encore ozoyi ba problème ezali problème ezoyi ba ndenge ezozalela bosiko na osala te biso tozana mposa pena toyeba décision na yo eza nini par rapport ya situation tobika azalaka na position na ye c'est-à-dire que toza likambo osi eleki eza mabe makasi tozo applaudir yango te mais toza contre divorce azala te mpo bana mosusu bazali soki nazoloba bongo mpe nakoloba mpe bana na mpe eza baza mpe yanga te oyeloni preuve ni ezolakisa te baza ya yo papa baza ya yo papa eza kaka erreur nde ya Sharufa mais je pense que te papa ekozala mpe kaka ndenge mpe kaka adécrochaka na bango mpe akoya kozwaki mpe sembe eza yanga mais eza nango yanga te ya lobi mobali wana limbisanga nazo avec tout le respect lobi mobali wana zaki mobali mo bazaka na ekala ta bazaki na ba jeune nde ba kokutala kinda ba poto nde bakutanaka na ye mwasi papa kolia na ndoki kolia na mwasi kolia na ndoki yo ebiango te ebiango te papa vraiment pona madame nanga wana bon y a pas moyen parce que nous a pris bozana bimisaki na ndako ni ko sentir yete ceci na bimisaki na ndako papa po ata yo moko ta problème yo ya bongo ekomeli yo ata yo moko oza mobali po likambo ekweli yo te soki ekweli yo mpe okomete di ba décision ndenge nga mpe na meteni. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tozo comprendre les émotions sur papa, zo bimisawa par rapport à la situation des autres s'est passée. Mais j'aimerais, avant de continuer naïe, avec votre respect, to solape muto kotape Sharufa parce que tous en a pour ça, tous si c'est le camo vraiment lilo. Je pense que pour Nabiso,
na ndenge bato baotala biso za mposo tosisa likambo lelo tongai tosolana Sharufa mpe na présence na yo problème eza te Sharufa nga na problème ya Sharufa te Sharufa aza mwana mais problème eza na mama. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tout ça des gel douche, tout ça un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un peau. Tout ça des cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont na teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile nango na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout ça la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout ça la crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout ça la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normalisé, ceux qui quittent à normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous les maladies qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui si peut se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso ba deko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka ngo pe donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.
Voilà, je pense que Azali, Sige, il y a inquiétude à battre belé à travers le monde par rapport à Makamne, les cas qui jouent Wana. J'ai reçu beaucoup des appels pour que Batubalu Kabaye ba état na Nini. Je vous avais rassuré que Tozo Landelango, ils ont malaise et tout ça. Mais maintenant là, je pense que Tozana est en plateau pour que tout mes campés ko solo naie, parce qu'il fallait d'abord se ressaisir, à mes campés ko digérer situation en haut. Parce que les fois bien la biso suite ezap non suite ça la ngote po na kakato ko pesa bino ndenge bolingi mais to tenir peu compte si en bas paramètres belé apprendre une nouvelle à l'âge de 25 ans que maman na yo quand ça maman noté maman kulu tout nom daza maman na yo. En tout cas il faut passer mon tout temps à digérer makambo. Et là nous sommes arrivés au moment où tout le monde est que cette fois-ci tu aurais ko sangisa disu bango pour tout le gâteau solo là, mais Nabani n'a pas sous beauté. Bonjour Charoufa. Bonjour Papa Vincent. Dans Sengyo merci pour na nengo accepter que zonga di susu awa na esika otobandaki makambo parce que makambo comme la rabino eza ko servir peu de leçons na bande ko belé biso à travers ba problème na bino bozo kutana na vie de toujours profiter pour na ko évangéliser pour na ko té abatu tozote ya bato bazonga na mabe bazonga na bolamu batika kosala mabe batika kodemere na mabe parce que mabe futaka mabe mais tant bato bazonga na bo bazonga na trois chemins na likolo nzambe azo kosepela c'est la mission de cette mission vérité en face to seigneur merci nengo nimi suko zonga balelo. Mais est-ce qu'on peut rassurer Batou que santé na yo d'abord est bien pour que Batou belé ba ça na moi kimia c'est vrai que ba monio mais on peut rassurer Batou ni pour n'était à santé na yo jusque là. Ouais, et là on a quoi ça va kaka na bien par la grâce de Dieu. En tout cas vraiment ça va batelanga. Naza vraiment bonne santé. Aux en bonne santé. Question mi balé tourner tout na yo parce que osa déjà ba prendre déjà les cambo o yebate o ignora mais question surtout tout na yo de yomoko o tigala jamais ko suspecter peut-être les camongo te que maman kuluta ko ozala maman abotio question liboso vraiment tourner tout na yo avant to meka kokota suba détail mususu. Papa Vincent ko suspecter en tout cas na tikalate parce que maman kulutu alingenga le roi mwana ando vanda nanga vraiment ndenge maman vanda na mwana naye maman kulutu na ouais. Lelo découvrir kaza maman na oui donc alingangai na ko lo baté ko leka maman abotinga maman azaki le roi maman abotinga Maman Kulutu abande ko gâté ngai ndenge maman nyonso tout a vivre na mwana na nda ndo vivre na bana na ndé pa ndo vivre nanga to nazaki so na sengi eloko so azana ngote lelo lobi ezanga te fa pesanga azaki vraiment maman malam aidaki ngai na ba classe nanga na kolata dona maram nyonso to azaki vraiment maman mais na suspecta te ke ye akoza ndé maman nanga. Donc si on comprend bien au bandoro azaki na moi attention mingi pa na oda bandai ko donc ça dit Alexaro qui alingaro mingi. Ouais, azaki na affection vraiment. Azaki na affection makasi. Et puis anote yanga souvent trop. Ando lingaro mona na mabete. Abandai côté yanga yo laksanga vie eza boye, mibali baza boye, ko landa via mibali te landa nzela nzambe. Donc azaki vraiment maman malamu. Na moment nazaki na posa na. Et toi tu prenais ça là comme maman Kuluta opé ça moi na ndeko na conseil. Et oui. Donc maman langa peut-être mtegoza là donc jamais imaginé. Donc ngapo na penser na barrière penser était parce que maman o azaki le roi maman le kinanga o azaki le roi maman nanga ande ko bima souvent trop. On doit passer temps souvent pas maman Kulutu.
donc makambo nyonso tondo osala na idée te ke ye nde okozala mama na ngai nayebi kaka osala lokwa mama olakisanga nzela mpo lobi mabe ezala te. Et là, à travers cette mission, on peut apprendre que Azara Mama Nayo. C'est vrai que ce jour-là, c'était un choc pour Nayo. Mais après avoir digéré la situation, après avoir digéré les problèmes, je pense que na mis sur émotion, ils ont moi, besoin de tempérance par rapport à la situation. Ouais, ça. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Quelle est la décision que tu as prise par rapport à la camion Yoki? Parce que en fait, ces jours-là, c'était juste pour ayo papa non azanan. Mais maman les kaibisho à lobby, avant Luka papa, Luka na no maman. Et là, maman mon année. Et après avoir koyeba ki oh maman nangai, décision nini oyo ozui na makamyo so. Mpo na ngai eza pasi makasi na nzela baconseil naza oyo naza lelo natelemi mpo na ngai lokwa azalaki mama kulutu donc otikalaka mama kulutu moto abekisa ngai banda jour oyo abotaka ngai atikaka nga mpa na ye nde ye nde atikali kaka mama na ngai. Eza pasi makasi ya kotala grande fille lokwa nga vi na nga mobimba nakola na mensonge e koya na nga na vérité en face ezalaki mpo na oyeba mama na ngai te ezalaki mpo na oyeba nde papa abota ngai. Mais à ma grande surprise naye oyeba ngo nde awa ke mama oyo azala lokwa mama abota nga ye pete mama nanga na yo yeba nde mama wa botanga propre mais eloko nga na yelaki papa wana na yebi pe papa ngoti donc pour ngai mama kulutu ba bien fait na ezali malgré ma bene na onyo sto sala mais kozala mwana na ye vraiment donc okate azane mama. Mais déjà, tout à l'heure, elle prenait toujours soin de toi comme chose proprement. Elle était toujours là pour nous faire conseil, pour nous encadrer. C'est-à-dire, vous allez pas si bien pour changer la situation. On aura kuluto, maman, maman kuluto. Vous n'avez pas kuluto, maman. Impossible. Wande salamate. Wana vraiment non kokate. Donc otika la kulutu sur le lokutani na mobali au présenter oui aza kulutu aza maman na yo aza kulutu bon mais bon mobile on a bon c'est vrai que l'internet est ça mais mobile no e bon mais l'été que yo peut okota na mensonge à maman kulutu te o abomba yo non sera obligé de sa mobile na OK non voilà maman na nga yo mais par rapport te na koki apparemment nakoki kobeta histoire ya vie na ngai te na exposer yango pa mobali moko boye oyo aye lobi mpo abalanga mpo oconsidere mama wana te. mpo na yo mama oyo atika na motuna eza mama leki aza mama na ngai mama kulutu atikali mama kulutu na ngai. Voilà, chers amis téléspectateurs, j'aimerais d'abord passer la parole à ma pasteur pour que va réagir par rapport à Kaya papa ou ya lobi que alingi lisusu libala wana te et puis Kaya Sharufa lobi que maman kulutu atikali ka maman kulutu et puis maman le katikali ka maman na yenenge histoire za ndenge kamuza ki avant donc on peut ne va passer pour te demander de évoluer. Merci. Merci beaucoup mbote na biso nyonso tozolanda lisolo tope tolia lelo na pamboli nzambe kokuta na susu na papa pe na oya biso ndeko Sharufa nzamba azwa lokumu parce que ndenge ndeko Vincent Lobai na ibandeli c'était pas facile mais ceux qui bozo tambola na nzambe longo makambo ekomaka facile na kolinga kobandana Sharufa pona sukisa na papa
Sharufa ozana raison ya makambo nyonso lobi. Mama Kulutu, Mama Leki ozana raison. Mais ezana li solo moko tope adage moko balubaka. Mwana ntambwe ata babokoli na ntaba. Suka akoyeba na kaka ki aza mwana ntambwe, aza mwana ntaba te. Mama tazali boma azaka ka mama. Mama taza muyibi azaka ka mama. Mama taza mabe azaka ka mama. Mama taza na ba insuffisance oyo nyonso kokoloba azaka ka mama. Alors conseil nga nazo pesa yo ya kolobeza boye. Tango olimbisi olobi nazo reconnaître. Tango reconnaître malamu ya mutu. Pardon pe landaka na sima. Na obligé ote, na exigé ote. Mais na sengi na yo pour pardonner maman na yo, ponzela na yo ezala libre. Na lingika ko reconnaître que réellement elle est ma maman. Parce que olingo lingate, oza toujours mwana na ye. Peu importe circonstance, peu importe problème oye. Tu encourager yete. Oya salaki kezaki malamu te. Lelo tozomo na Sharufa po ya botaki yo. Na ba maman msusu pa kokai koloba na longola zeme. Atana point wana na kosenga na yo olimbisa mama. Asali mabe certes, mais pardon et ko ute pa na yo. Pour consoler pe maman wana. Parce que je ne crois pas que ndenga zo vivre papé pai ye pai yo pe pai ezo pese sengo. Quoique vérité bimi mais oza na monopole ya ko pardonner maman na pour vie na ye pezala polele. Ko kanga vraiment mutema te nengo lobi par rapport ya vie na yo banda te. Ce qui Moïse a qui kobo ya mwana pharaon parce que monaki ben injustice ezalaki na cour royale. Mais maman mwana ya pharaon azaki lokola mama mobokoli. Mais maman oya solo abotaki azaki tango ayeko reconnaître maman na ye oya solo abotaki en tout cas apusana ki apesa ki affection et pas ya maman oyo abotaki. Ce que tali solo na yo et que de paix. Pardon na yo et ko sala ke et pesa maman na force. Ils ont les sous nzela et ko zala pe malamu pona yo moko. Pourquoi? Parce que muto yo azala kana facilité ya ko limbisa batu. Et lobaka ke azui charge na ye ya makambo na pesa yango epa ya nzambe. So zo pesa nzambe makambo na yo en tout cas vie na yo ko zala libre. Mais ce que zui place ya nzambe o kangi motema parce que Bible ezoloba na Romain ke tozong sa mabe na mabete. Lokola ya salaki mabe. Mabe o ya salaki yo pe ko copier mabe wana te pozong sa mabe. Ya yo ko zala plus pire. Nzamba ko tenir rigueur mingi sirio ke sirie parce que o ya yebimi mais o ya yebimi te. Na kosenga na yo na motema bolingo ya bonzambe limbisa mama. Ata ngana ko permettre ata lobi ke ozala ne sika moko te mais na lingi o reconnaître mama wana na bo mama na ye. O ya salike lelo oyo to yeba pe susu Sharufa. Na zongeli koloba ke na ba mama mususu ayebi ki asali mabe na ndako alibala ko longola zemi. Po baza mingi pe ba otala biso na télévision alongoli pe zemi izaya yete. Azobokola pe mwana azaya yete. Mais ko reconnaître tango likambo ebimi yo mwana oba pesio problème yo mwana oba pesio nouvelle top information zala na mutema wana na sepeli parce que olobi maman oya contribuer mingi ponanga ba conseil ya koyeba ko tambola na vie maman contribuer mingi ponanga classe maman contribuer au cas zala na dent ou bien na bras de fer ceux qui par exemple que mamango nenga tika ko pa maman leki abwakisaki yo à 100%. Mais kanisa ta mwa bolamo asalaki alakisaki toujours que ozaka toujours mwana na ye quoi que vérité zaki akobombama na sengi na Sharufa na minute muke ser ndeko nanga fungola motema luka place cha mama wana atoko vanda ne sika moko te me fungola motema chai na kacha motema no ozala bénédiction mingi pona yo mwana boya ka mama te mwana boya ka baboti te po Bible zoloba soki olingo umela na sena moi to sababoti na yo mukanda ya Ephésien soko ngo umela na sena moi to sababu tina yo na kosenga na yo otosa ye na kosenga na yo olinga ye lokola mama papa na pamboli susu nzambe encore merci na ndenge o considérer biso lisusu na masolo nyonso tozaki na ngoli banda caméra na ba démarche nyonso esalamaki kelelo mpusa na susu oisika na pamboli nzambe a pambola yo na kozala na mwa lisolo mokie tozo solola na ndenge atuli na yabi kende na osola nayo na osola pena ndeko oyo
aza pe na même problème na osola pe na ndeko oyo azolanda biso ekozala profit mingi parce que ngai bateyanga baloba na nga mwana etike aprofitaka na conseil o bazopesa moninga na ye epa baboti na ye donc mwana etike aprofitaka na conseil ya baparent ya bana mosusu c'est de même ndeko azolanda biso aza lokola mwana etike yo siko ndozoza conseil epa baboti na yo et profiter na mutu moko songolo oyebi na vie papa tozaka souvent na esprit ya koakize sans que totala oyo biso toza peut-être début nangé ko semble difficile ou compliqué mais je vous dirais une chose que soko pointer mutu doit boye 4 nyonso 3 nyonso zongelio na sepela kana adage moko Jésus alobi pourquoi mutu azotala poti na lisu na ye mais teni ya nzete oyo zakati na ye azo tala yango te na mutu azana bipoti na mutu azana eteni ya nzete na nazaka beaucoup plus mal à l'aise mutu azana eteni ya nzete parce que probabilité ya kotoboka lisu ezali mais bipoti soko chemai elongwe nazo kwa kize yote mais nazo fungula eloko moko oyo ezake lelo oyo vino ko changer zonga susu ndenge ezalaki certes mama salaki mabe mama abimi mama a triché okoki koboya bana nyonso tute ke baza bana na yote quoi que susciter doute parce que tozomona engambe ya mwasi Charo Fatelemi mais kokweya ya musala na yo kobeba ya musala na yo effectivement ça arrive ce qui etamboli ya mameza malamuté ekoti saka déficit ekoti saka mabe kati na ndako ekoti saka instabilité kati na ndako mais na parcours na yo est-ce que musala na yo epesaki pe nzambe lokumu parce que loko tobosanaka lelo so musala ekofi okoluka buke misère wa kize mutu osala bo est-ce que tangu tozo sala misala ngo nzamba zo se retrouver tangu tozo sala mbongo wana izo pesa nzambe lokumu tangu tozo sala ba affaire wana nzamba zo se retrouver parce que nzamba oloba na Bible na mkanda Malachi alobi nini tozo ko saye na bo offrande pe na badim na ekote offrande te na ekote adim te na o révéler mutu moko musala ekufa mi akoma ko akize bato musala nyonso tout ekufa kapo mutu asali mabe parce que nzambe soka zana musala na yo soki nzamba se retrouver na musala no ata mwasi abimili banda ata mabe ye ata ndoki atelemi musala no etika la kufa te parce que nzambe ye moko azoloba na mukanda Malachi akomenacer ba dévorer akomenacer ba atenu o bayaka po babebisa musala mutu donc si tu fais quelque chose ozoko entreprendre na ministère moko na musala moko songolo et que nzamba zo se retrouver ata batu ba telemi ba kokobundisa musala na yo te mais lelo to koma soki musala bebi bana nanga ba mabe bana nanga ba ndoki bandeko nanga ba ndoki mutu na pesa ki mbongo azandoki mutu na sala ki bwaza mabe mais mitala nanu yo moko pe est-ce que mbongo na sala ki pesa ki nzambe lokumu musala na nzamba se retrouvaki musala na sala ki sungaki batu musala na sala ki zalaki boye sima ozonga oyeba soki zalaki ndenge nini na poser question te mais na pesio na fungoli conscience na yo omituna parce que mutu oya yebi ko reprocher biso malamu ezala kaka conscience papa na sengio ngolu na sengio diligence balobi vie ya koluko bandela ne bandeli ezaka toujours difficile que vie aussi au bandaki déjà koluko zo mwasi bo construire sous vie et kozala difficile que mwasi so bandaki na ye balobi vandana ndoki oyo yebi ke sango oyo yebi te oyebi mwasi na yo parce que na sepeli na question moko ndeko Vincent Tunio uta kala bozalaka na ye o remarka nini et pas na ye ben suffisance nini o remarka pa na ye bozalaki bien satako saka mutu balobaka pe masuwa ezindaka pe na libongo kote bo uti ya obstacle belebele mazu ezindite pe na libongo masu ezindi lisumu moko mutu asali kotangele masumu nyonso te na kote liete na encourager ye pete mais nazo senga mawa nazo senga ngolu papa talabana oboboti tala vina yo mwasi pembe na biso ezalaka pe sécurité mobali pembe nya mwasi ezalaka pe sécurité vanda kanisa ozana pouvoir nyonso ya kopesa mwasi no valeur ozana pouvoir nyonso ya couvrir mabe ya mwasi na yo ozana pouvoir nyonso ya ko pardonner mwasi na yo ndiko nanga liluba ya nzambo yo kaka mibale misato lelo zongi sango na mutu na yo ke soki ezalaki yo mwasi aboya yo to mwasi alinga yo tozawana pona ko encourager mabete lokola likambo ebimi il faut pambola nzambe parce que nzamba sepeli likambo ebima parfois ezalaki façon ko lukanini mwasi azwa pardon mwasi azala laver mwasi azala purifier na sengio ngolu na sengio mawa
lokola ndekono mobali lokola musali nzambe. C'est choquant. Otuni ve sa question ce que ezalaki yo. Bien sûr, ce que ezalaki Vincent to kopesa pe catholique nde tozoloba alimbisa. Yeba ko yokamawa. Moi si abimi asali mabe yokamawa. To encourager te. Mais Bible peut lobby, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Nako sepela papa o considérer nengo bandaki ko considérer biso uta ibandeli considérer pe maluma na pesio e kozala pe lipamboli et puis vina yo komona ke bokozongela makambo ya sika nzamba kufungula parce que soki olimbisie bokokota na schéma ya losambo et schéma losambo esaka nini efungula kabanzela schéma losambo esaka nini bo moko ikola kati na biso makambo ekozala malamu nzamba pambola biso. Merci beaucoup, Cordon, pour la parole. Na pamboli nzambe ya komona papa na ndeko na biso mwasi par rapport ndenge tokabwanaki ya kozanga koyokana mais quand même lelo basepeli lisusu pour atina kosilisa lisolo to bandaki. Je pense que même balandi même biso bato bazali awa moto moko te azali nesengo ya makambo oyo euti koleka. Eza makambo ya pasi, eza makambo ya soni. Menga na yebisaka bato vérité oko bomba na yo. Mais suka ebima nango kaka. Ozo bomba vérité, tiara mutu ke mokolo eza. Vérité wane koyebana. Papa uti kolobelo ko moko awa Abi Vincent tika kolia na mwasi eza kolia na ndoki. Oui. Eza quelque part dans la Bible, ça doit être dans Proverbe, Bible zoloba. Mwasi aleki liwa na bololo. Elingi koloba ke mwasi aza mutu moko basale na nature so bia kanga motema. Akangi penza. Mais baza batu moko bayaka epai na nzambe na lumbango. Mais principe ya norme de vie ba respectango penza te. Le solo tozo bete eza le solo c'est le cas kala. Eza le solo c'est le cas 24 ans passés. Lelo ekobima. Papa cause une décision à kende na ye. Attends une décision kende, mais tu as cohabité avec cette femme après événement 24 ans passés. Oui, pasteur a lobé belé. Ya olobake mabe ya kanango. C'est ça l'importance ya ko bâtir les mariages na bunzambe. Parce que seul les bas les vendis sami na bunzambe makambo oyo ezalaka mingi te. Et puis ezalaka te. Parce sécurité oyo abandi ko sécuriser libala ezalaka kanzam. Mais seul libala to cheka ka bolingo na biso liboso bolingo ngoyo mususu yaka ya délestage na absence mutako ko dérober. C'est des mêmes choses. Ndenge osala déplacement ope yo sala kuna yebanité. C'est de même chose na bao bazolanda biso oya bango basalaka yebanité. De même chose dans ngambo na biso o biso to salaka yebanité. Maintenant tozo solola o ese yebani. Tokobumate parce que loko esalami. Véritable face rôle nango oui. Nous facilitons les gens, Yakobi Misa, oh, et Vanda Nakatsa Mitema Nabango. Oui, nous facilitons aussi les gens, Yako supporter, Baka, Yaba problème et belé, oh, Yak. Je pense qu'il y a une émission passée, dans Matisaki Mungongo Yakoganga Tukoloba, Izaki n'a pas si na motema ya muto, Azomo na mabe, oh, Asali ba mususute, Yazo protéger nga munaekaka, Libara Nanga. Sokiza Maosa Nguraza na Nabiso. Tango komiki tsende to kolobele siko. Lelo papa
Moi, c'est Asa Bizaki. Asa Bisaki. Tokende ya kolobate que peut-être na ba onyo so baza ya ndako, baza ya ngatete. Excusez. Baza bana. Baza bana na yo. Ega bimisa moko na kati ya famille, pasa eba yeke na koko latisa mutu abatu mwana aza ya yete abimisi. Asala bien, mais mal et mal. C'est ya kozipa mabe wana uta les années. Ezala ba mususu. Ba sala ngona mabala balongola ka bazemi. Baza. Oli bisanga ko sose déranger ngamingi. Ba mususu bazali. Soki ya sala ngombe le mwana mwasi wazate. Na sengi bino bokitisa mitema bolimbisa mama. Ndeko nanga mwasi atale loko considérer ce qui est important c'est vérité yebi ki mama nanga yewa. Ato chena motema te mama no nde yewa. Ato baluki okay mama na yo nde yewa. Ato zoni ndenge bozala ki liboso c'est ta maman. C'est notre problème ya kochana mutu ke ma mère yeyo. Oui, baza pe mama ya bokolo plaza ka mama. Avandi no banda bu mwana azaka mama. Mais okoboya makila no te. Okoyo kilango sonité. O c'est leki. Asima quand même ba certaines responsabilités na envers yo. Contenir liberté. Zoan d'état ya kokata balie wana komelo pété. Oh maman salanga ekomela te. Zo conscience ya kolobake na kokota na chemin maman nanga oti koleka te. Ozo kata ozo bebisa yango. Kokota lien o ya tata oti. Ponga pena bota bana o tata yebani te. Te na kokota nzela wana te. Ngo nazana libala nake kubema suso libanda na kokota na nzela wana te. Exactement, il y a prise de conscience, parce que Salem est une grande femme. Moi, si, aux bébé, il faut avoir conscience. Il y a côté les médias, il y a contrôler vie na yo. Makamwane la ta vie na oti. C'est ça, oyo, na linga ki na bakisa. Par rapport, ndenge, makamwezo le ka, mais, toti kala, to kitisa mitema. Tout le monde est salité, tout le monde est niette, tout le monde est démonté. Azamuto a commis erreur, a réparé, mais à ça la réparation ya mabe. À l'occasion solution ya mabe, mais avec solution malamuté, mais le est qu'on rattraper. Place à ça comprendre que dans ça la kamabe. C'est mieux vous dans le bango dès le départ. Zambe a pambola biso. Nous disons merci à nos deux pasteurs, au Bazara toujours wana permanent, non pas seulement pour aider les gens qui viennent sur place, mais Bazara pour aider Bazara Musika Mboka. C'est tous les jours que je reçois des messages, des appels, au Bazo Sengai contact na bango, et je reçois aussi des bons témoignages de leur part. En tout cas, on a pasteur bienvenu, on a pasteur Sony, j'avais un tel problème, et on a prière, tout ça. Et ce qui m'a plus intéressé, c'est que me dit tout que tu as dit que tu as bengi zarami tu as une action de grâce, tu as une dit mais babango bazarawana plus pour nous aider biso et en tout cas, c'est quelque chose de très important. Nous disons merci parce que même les conseils, ils ont servi même de loin à Badeko, à la Bicho, à Tumsou, à réponse à problème juste qu'à rapport à Bengaki, pasteur Sony. Là, tu as avancé dans l'émission à Bicho. Je pense que la personne Oyoyo Azali concerné les dons à problème tout ça Azali bongo Mama Kulutu Oyo bagarda qui mensonge na petite sœur naïe pour nous protéger les balles naïe
vu que Maman Kulutu, mobali na yaye azali ko soutenir bango makasi na nenga famille. En ce moment, il pouvait pas dire la vérité, sinon libale kufa ibanga ba souffrir. Et petite sœur n'était qu'obligée de protéger sa sœur pour que la situation en haut ezala cachée pour l'intérêt à Batunios. Mais quand on est balobaka, le côté est en ascenseur, vérité est en escalier, et là nous sommes arrivés. Nous n'avons pas voulu le côté malamoro na plateau na biso avant que tout me capé ko solo na papa na Sharufa. Mais à vrai dire, c'est que elle nous a vraiment supplié que mon balina ni sous sensibilité, Sharufa de même. Alors Rasinga ki biso lelo soki to repé ça y chance wana. Amekampe ko solo na bango mibale Kulutu to salika ne to lubaki na yo. Nous on a fait notre part ya ko solo na papa ya solo na Sharufa bazawa na bazuka yo ino repsa ba Sharufa pese micro. Merci. Ngana ibna tambola ki mabe naza moto. Natambola ki mabe makasi. Mabe natamboli kaka na zemi ya Sharufa. Yazalaki te. Kaka ba mutation na ye naza moto. Eza te ke lokola naboti Sharufa na bimi libanda bana nyonso. Mbe bana sali kaka na mwana Sharufa. Bana nyonso tu wana bazali ya ye. Natambola na mabe te. Isaka lokola mopepe moko eyaki lokola ki envoûtement na le babungu mais pona bo moto penza ko saila yango te pote bible ezokoloba mwasi abongi na mobali abongi pe na mwasi mobali bavaji tamulai na kokaki lisusu te na za moto nde na kokuta na mobali na ngabo mwana sheri na ngakala na vana na eka mbama pela nde akenda na ko se retrouver na kokuta na zemi nde na ko couvrir libala na nga Braki leki nanga yango nazo senga mobali nanga limbisa ngai alimbisanga penza na ko zongela yango lisusu te na sema makolo na yo papa limbisa ngai papa limbisa ko zongela yango lisusu te oza papa ya bana ngai oza mobali nanga limbisa ngai na sala lisusu te papa. Osama beko ngala sekila se papa la limbisanga limbisanga la bita papa la kota kiete taninga sundo linga yo de la pele ki na mbo aleki na limbisanga nostalgie limbisanga baba mwana nga limbisanga sa ki mabe mama limbisanga tambola ki mabe limbisanga. Chers amis téléspectateurs, je pense que il y a plus beaucoup à dire si ce n'est que Senga pardon et prédominer dans l'émission à Bisso. Je pense que Bisso n'angam na surtout tigali na nous travailler na bango et vous aurez la suite dans les prochaines émissions de Bino. Merci, bye.
sacerdoce erata raté, jamais, jamais rata, et rotikalaka ko raté, ata mukolo moko te. Tika nzamba pambola bino nyonso bozolanda biso. Vous savez, il y a des fois, bozolanda bokozapete. Na bondeli papa, maman kozapete. Otoza na 2021. Na ebi peut-être tango talia na moni père konda bandi na Hollandeti. Peut-être ça peut penser le bino Hollanda na ngati. Tant pozolanda na na kolobi a zappé. Pourquoi dans le bongo? Parce qu'il y a des gens, au point où tu sois talia na lingana na eti. On se pas tali na lingakaye, bato bazali bongo. Mais na siplio na kombo na Yesu. Mutu ayoka no mato mibale. Soko yoka lito imoko luko yoka pe mato mibale. Tant so na ba préjugé na yo na ba kambe belé. C'est vrai place aux alobi na Hollandete na yoka été. Mais na siplio au nom de Jésus-Christ, si qu'on les cas en direct banda kuna bino au fongoli télé, aux sur YouTube, zamba permettre au landanga na télévision, tika nzamba zolo kumo. Pesangaka quelques minutes seulement. Quelques minutes on a zo sengayo, na lingo comprendre yango de quoi il s'agit. Quelques minutes, vous allez vous avoir homme de Dieu, servante, serviteur, partout dans le monde. Mais moi, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit, mais à qu'on a des distractions belete. Quand on a haute spiritualité, quand on a haute spiritualité, kolobelela bonganga nzambe tana bi sacerdoce na ina loba bonganga nzambe kokota la bonganga nzambe ngyo la tsake na yebi nanga o mokili zo sala na yebi o mokili fabrikaka mais na minichu na zo reconnaître un seul Dieu qui est mort et ressuscité le troisième jour. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant Jésus a appelé schéma du sacerdoce. C'est important. Na schéma du sacerdoce, après une orientation, on a Siloé 2021, il y a une orientation pour la zone big qui s'abatte makasi, batouazo ba délivrance et belle. Place yozo landangai. Ozabi sikanyoso, na opeso ka numéro, soit numéro 00243. 00243, au commis yango, il n'y a pas de problème, là-dedans très bien. Problème exacté, on est là, 00243. Comment yango au Kolandango très bien 00243 sorry na bandeli numéro s'il vous plaît 0033 pardon 0033 7 66 27 40 02. Mwende Bomana qui l'appelle ici, ne te dérange pas, je suis avec vous, nous sommes en direct. Alors écoutez bien aimé, na invité yo. Tant na bien invité yo, ezali pona yebisa yo. Na haute spiritualité, maladie et bikaka. Na haute spiritualité, délivrance et salamaka. Na haute spiritualité, oyo balobi impossible et komaka possible. Na haute spiritualité, o mokili balobi ko simba te pa nzambe simbaka. Na haute spiritualité, oza na poto, surtout bandeko bwana France, bwana Belgique, bwana Allemagne, bwana Angleterre, bwana Suède, partout bwana espace Schengen. Yo kana ngena ibisa. Nzambo alobelinga makama haute spiritualité, makama sacerdoce, ce Dieu-là est prêt pour te visiter. Ce Dieu-là est prêt pour te visiter. Nandimi ke nzambo na visiter, nandimi ke nzambo na kusala ebele likolo ya vina yo. Yangwana nzamba recommandé ngabulu. J'ai 40 nazana 2 heures. Il y a service sacerdotal to sala. Sala kaka réservation. Na besoin numéro sala kaka réservation. Réservation sur sala biki prophète. Na limi nzambe no asala biki sangai. Sala réservation na 00 33 7 66 27 40 0D. Tozali na 9 rue de la poterie na Saint-Denis. Donc place Tozali na ebisinu yaka. Et loko tozo sa les ali le 28. Le 28 na service ya makasi. So na bi service ya makasi nzamba ebisina sa 2 heures ya haute spiritualité. Le 28. Malade wumeli des années na 2 heures de temps elimu. Na bi problème na yo ba kondana yo ko botaka ti. Na bi 2 heures du temps. Donne-moi seulement 2 heures du temps. Coupez 100 minutes de na sengo kaka 2 heures du temps. De 14 heures à 16 heures. 9 rue de la poterie, toi na Saint-Denis. Oza musika, Luka, sala, joie voyage, joie billet na yo futa yaka. Eros tarizali, tali sezali, ba vol les salama. Na bi 2 heures, na yo 2 heures. Et ça le 28 février. De 14 heures à 16 heures fin. Et ça fait une citation kola ibsingai, baton kola ngabikisa. 2 heures avec Dieu.
Nazawana na bengi ba yembi, to yemba na bango, to prier na bango ensemble. Il y a une sœur qui chante bien, la biyaka. On va adorer. Elle est là à l'église, la sœur Dina. Naibi ke zambe ausama kambo ebele. Wana Kangwele, Yewana, on va prier ensemble. Ce Dieu-là est présent. Nous allons chanter avec elle, et le frère Dambuta, l'évangéliste Thaïs, le frère Clovis. Tous nous serons là. Et Nabike et Osala Malam, Nabika Ngangwele. Voilà, Sœur Dina Ngangwele. Voilà, parce que Dina Bazé Belé. Donc c'est elle qui va chanter et Naba, nous peut belé à sacerdoce. Que mon Dieu vous visite. Nabi place aux alliés, yon tous invités Nanga. Le 28. Mais quand vous avez sur YouTube, à tous les qui c'est qui le 28, ça là nous kaka réservation. Quand vous avez la réservation, c'est facile. Ça la réservation va prophète. Prophète nga na kosambela na yo le 28 février. Place aux Olanda, numéro on a pesio, et ça numéro toujours ça va service à spiritualité benganayo. Zamba Pambola Bilonyoso, Bisika Bolandi, c'est votre frère Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté. Vraiment je vous aime beaucoup. Vous avez invité l'anga dimanche le 28. Nabi Kenkola Rosala est belé. Ça la réservation. Banda na oko benga. Quand nous Olanda, à Paris, surtout quand nous en France, tous en Île-de-France, benga, le prophète, je serai là. Vous avez eu défense, Yaka, Zambela Likolo, Apambola Bino, Tobete la banque à l'isolo, sacerdoce et rataraté, jamais errata. Merci.